Des tricages au triqué à Lendele. Ah, Lendele, c'est mon frère. Nabenga Yesus. Ton frère. Nabenga Yesus. Si vous avez crédit, na belé na ko benga. Bonjour à Lendele. Boni ndeko nanga. Ngana ebengi yo yambinga te pour que aussi je mai beleke. Ngana o triqué yo. C'est bon. On a bengi ya yambinga te ko yambanga te. À Lendele ko yambanga te pourquoi? C'est que yebisi batu ke ngana to banga. Ko selinga passe na le bon na téléphone na télévision maramnine. Ngai esenga passeport alende azoba ke yaza na poison mais okaza na poison te anoko expliquer ma expliquer na télévision maintenant répondre kana ba sagesse belé et ba tout boy to sepelaka na passe ya baninga te et surtout malade baninga parce que mbile telaka na nzete presque tout lelo yo choli moninga obité lobi ba bombeli yo nini je suis pas bien vendre. Kobarenga la on se kate expliquer babengani yo na fivette lo bebe na fivette babengani osu eza suni osani nani oswani na fivette na émission na yebiete ngala laquelle mutu nyoso de lo izwana na kabuzwa azwa oyo tu aseki matanga ya Karine ndebo zana bolakela mi mabeka te bolokufela ba cher ni balbara Gloria kizengi nyama imbécile ngulu libata ya yondo kufela mona to seconde so nous bozakana bino nyoso ko c'est la vérité quand na atonga bino ba singa OK na sala yango ndi bino landa na sima est-ce que mera ko ça mabe jamais tout d'abord so tellement numéro mona ngomani la chroniqueuse. Tout d'abord, on a ébi communauté. Ça veut dire qu'on a ébi été. Voice, mon comme, on a ébi été. Bana botamana na mona été. La fille a benga qui a celle qui n'a voice. C'est là. On a son clair. On a tient mundu qui a été. Mais na muna tout le monde a bangate. Mais na respecter des bayanga ba charge. Na respecter ba chinois, na ba chinoise, na ba musique nanga. Na ba maman autorité. Nous devons respecter. Après, il y a un message à moi. Non, mais je suis en ligne. Fille, grande sœur na biso en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, tonton Baya. Maya, là, ancien gardien, il y a une équipe en Imana, ça ancien gardien Imana. Comme on a photo, il y a ceux qui y a d'autres, ceux qui prennent d'autres. Et comme on pense pendant les réseaux sociaux, quand c'est ça les crises, ne va bengi le quoi, va éviter qu'on chroniqueuse, au film on chroniqueuse, bah aussi au salle les présentations pas tout bah bala na grande sœur na légalement. Dans des années famille des copains la moto, grande sœur kuna maladie fille bala ni na tonton baya. Voilà. Au sol ma site, ce totalement ma site c'est 001. Donc, tout ça, number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc, total, la Victoria TV, il y a une makambo, pour tous les news à l'élo. Donc, le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, botondana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs, vous qui me suivez de partout.
à travers votre site Congo Victoria. Et bien, j'ai la joie et l'estime de vous savoir nombreux, scotchés, branchés sur cette chaîne. Et merci encore une fois parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez aimé ma vidéo, vous avez partagé. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Voilà, vous avez bien la place actualité Ezali. Alors, étant donné que mission Ezali balé, oyo tendresse dit binga la sirène, avec une akosala et naébite ce qui tendance à l'émission, mais retomber nango ngande munasali. Le gens m'appelle de partout. Poigna sali bongo, bazala kabina Myriam, azaka muta Karine boina la Chine, la chinoise, la siliki so dit la Chine, basiliki tout ça yango notuna ba question par rapport à ça et na émission ayamba qui a une fille comme ça azoko clasher sur Alain de to ebité akome baka bato mabe po na ko bebisaka ba image ya bato toni et puis na kati to kofunga makamu ebele affaire ba zozo oyo batambola toujours na papa ya Karine Mokonzi. La pesi merci beaucoup na Gisolo dans ma caméra et merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas, c'est le boss très charismatique. Willy m'a vu dans les coffres forts depuis Dallas, posé Bébolinga Rajema et Bélinga pour le moins fort. Naïla no moi mingi donc on appelle si merci à partenaire nanga. Ya Paul Venture et ma fille le papa nous m'a des fois pembe depuis Allemagne et puis merci na Ado Senga maître Sengi qui ngasan toujours depuis la Suisse. Ya 1m95 babi pe ya pembe merci na FM depuis Paris François Mandi vous a ebele bolinga jima mamida et maman Vetembi ya la japonaise et je continue toujours de présenter mes sincères condoléances à toute la famille Mokonzi. Je commence par Karine Mokonzi, Armand Mokonzi, Guy Mokonzi, Mokonzi Nyonso, mes sincères condoléances. Je crois que le vendredi, tokozala wana na morgue, ceux qui gombe permettent to kota, tokozala na morgue et puis tokene na nécropole malgré babika 20 personnes, ndé bakota na kata nécropole pour la makamatel confinement. Toza wana na yemoko, donc c'est moi la présentation Jemima Ibele, gros bébé mondial. Gros bébé international. Pour de la presse, dans le monde, c'est le genre. Voilà, tous en avez bonne divina. C'est tendresse dit binga la sirène. Moi, na moulou balokete pete mbisa aquarium. Tala casque simba te bongo nanga botundango ou alonu. Mes condoléances à toi, Karine Mokonzi, et à toute la famille. Il fait Mokonzi tout. Mes condoléances Nabino. Et merci infiniment na Yemoko. Donc, présence Nézo Ningi Sabatou quoi. Il y a Hermine Ndaya, Bambo Tebeliska, Ozali. Merci Nafa l'artiste noir. Naemoro Floka Beakabea Wani, Avalo plus tour d'Europe. Ou alors nous. Bituna Zali et Obiyanozanga. Mondo Zabo, Tunanga Nyoso. Soro bon musu on aura ploté. Faut tout na kana plateau. Boka tango pété. Ah toi na couloir. Tout, couloir de Saint-Auguste. Na butu awa et comme un hôtel. Comment rapport au naissance si bobo que la maman été ngane ngakolo venir ngane maman l'état kasi maman l'état na moni santé qui toko bagamutu c'est bon malgré ba attaque mais ça va waouh wani mundele wa mundele là waouh on na faire maman baby tene di binga triqueuse même la triqueuse que beau triquer batuma kasi parlons de triqueuse oyambi la une fille comme ça la fille moi je la connais parce que et pas le temps de totalement avec na ngambwana na manaye comme la fille mais comment pendant na manaye baté et la fille oyamba qui est à lobi kaza ligne de ko ya tété ce qui espèce ce qui nani boy mbanda ya Myriam. Moi si aza sur na poto ce espèce qui nini boy oyamba qui non ndeni comment non ndeni contact ango tout d'abord papa zonga na boy pona makamba po ya mona otumba na pe banté c'est quoi ça j'essaie d'abord Myriam Mampoula ma fille chérie Myriam Mampoula ngoma kaso ebite yo kota kama ndanga non la linga kona tina pona o expliquer ba tout Duna banana on va prendre dans côté. Tu expliquer parce que d'abord on dengo yambela qui est ça maki ndenge. Pardon bébé pour ça le téléphone nanga. Na sono deng na banana qui est. Pour ngana ko linga te ba chinois. Ba chinoise. Ba mono quoi que non za mutu ngoko bana membre. Oko lia biso CC. Biso to lia na tenga na mamati. Est-ce que nito za biso tout wana. Pona ndimi na pe charge à Karine. Na ndimi. Na za mkona nga. Ndosate ngam na mkona. Siko, est-ce que mère a ça mabé? Jamais. Tout d'abord, so tellement numéro mon nom,
la chroniqueuse. Tout d'abord, on a eu comme on était. Ça veut dire qu'on a eu été. Sotali awana nous a gros bébé zayo. J'ai mis ma gros bébé. Au moins, n'a pas de l'excellent bas mon arana à partir de combo. Oh bah mon cœur non a pas miyibi. Oh, zelana bomba autant mon cœur. Ah et bon mon ah mon bon. Oh zayo. Mais yebi on a répété on a na combo na yo. Oh la fille yango. Zelana tchela au voice moko nga yebi. Bana botamana na mona été. La fille a benga qui a ça qui no voice. C'est là c'est qui voice. Avant voice abanena o. Bonsoir okotanga. Akomi bonsoir maman. Fille oyo azana vidéo oyo bauti ko salela ye prestation et pas mobile ya grande sœur nangai. Akomi bon. On dit que vidéo on c'était en chaîne nanga ou olono. So tali to cliquer na font une connexion. Connexion pour les. So écoute mon émission Myriam Massara en chaîne nanga. Quand de même Mili qui la fille pour à contacter nga à côté qui n'a batindele qui est ce peu mission ce qui m'a côté ndene so tel moment les Myriam. Et ma poule yo. Ah ici attends atali so tu veux yango émission Myriam yango. Bon écoute. Partout dans le monde banandi batunyo so bomesa no landa Myriam Mapula abo boka moite pour bomoninga na ou. Les alliés au moins moi suana atindela enga. Comme ça parce que nazale qui yaba mwana yaba. Atinde qui est parti à lien au non sono clair. Nous t'attendons mundu qui a été. Pe na muna tout monde na bangate. Mais na respecter de ba yanga ba charge. Na respecter ba chinois, na ba chinoise na ba musique nanga. Na ba maman autorité. Nde ba tonga na respecter. Po bango de tozara na bango ba fanatique wanga moko. Mais aba musu mo ba mi kinza ba bi loko te pananga. Voilà. Batinde linga lien on na message wana. Oh. Après yo ka message moi non. Mon Dieu, en ligne. Fille, grande sœur na biso en Afrique du Sud, bazana mbani en Afrique du Sud, tonton Baya. Maya la ancien gardien nani ya nini. Équipe en l'équipe en la bate. Imana, ça ancien gardien Imana. Aibisi moi sina ekuna na bazana en Afrique du Sud, aibisi moi sina ekuna ke azokoma coach soki équipe nini. Baya kini moi ça bisi non okoma coach ça non kate fo ya kini nga message déjà en Afrique du Sud. En enfant en Afrique du Sud, yo ozo kinaka ozo saba aller retour ozo yaka. Nde sikoyo aya mobile za a tonto baya to kinai pe kotala e ana ngalima avanda aza ana kini. To mona soki mbebi ka basanga mokisa sandenge zalaka. To mona photo za na ntindelo photo ango. To mona photo ya soki ya dot, soki pré-dot. Et pas comme pendant les réseaux sociaux. Quand c'est ça les crise kuna. Ndi ba bengi lo kwa ba bikinga na chroniqueuse. O fi mo chroniqueuse ba uti o salele présentation pas toto ba bala na grande sœur na ngana légalement. Ba uti o salele présentation ba komi da ko finga la fille. Ngabi botindela ngana no kombo na ye. Batindelinga kombo na ye na beti na YouTube esko na moni awasala na uwalonu ngabi o na uwalonu TV yango na zwaki nini yango na tindeli yo dans des ana famille za kopela moto grande sœur kuna maladi fi yo babala ni na tonton baya. Voilà donc c'est ça photo yango rose comme ma photo après wana ayeko benganga appel. Eko binganga appel. Oh mami, est-ce que tant que on a même mukil mobimana boya ngote. Ngana za vraiment na 68 ans d'âge. Oui, na maman mukil mobimba ndé na za. Mais oui, na 68 ans. Ah mais oui, on a besoin ba âge na ngwana 68 ans. Au tika na 2 ans pour que ça 70. Et puis na internet on tika ngote tina ko ta sa belé na internet. Abenga bi vraiment nandenge maman qui est na chroniqueuse il faut na ya na sala émission maman na yo nanga to lukaka ba info bête que je suis oui bête que je suis
Non, on dit salaté. J'ai appelé ma fille. Myriam. Myriam, tala. Oh, mami, nga na ebité, fia ba luba na yebi epété. Yamba kasi, to yeba ni poso mami yo sel o solo ne ka mbale boy. To sous preuve ko za la te, na ko comprendre ko ndo ko singa tondo sek. Ade mami so ka nga se mi so tanga se mo ta bengi yo. Engo za be so ki yo ndo bengaki. Mais quand même to bengo mami ça nini? Yamba. Est-ce que j'ai fait cette émission d'accord à Myriam ou bien d'accord nanga? Il est ton Myriam a Yamba c'est répondre bisonan. Na bien on répondre ngati mais battu mais c'est pas on répondre parce que répondre no père. C'est pas que non, Myriam a le biki o Yamba. C'est que aux autres accord à Myriam. Voilà. Dans la seule émission c'est encore à Myriam te. So Myriam ba na répondre ko na ndeng na zarane te za mto a lo ba mamobo yo. Na bo na bête na tana zo benga bête que je suis. Selon les autres. O benga nga po tunanga. So na bi so ko na biki ko Yamba te kaso ça. Non ça la te no Yamba te. Non Yamba te. Ngazala bon nga saka te répondre dans le ba news non. Nga so mto ye nga sali émission. C'est que na senga mto to zakane bien. C'est na type c'est que bien mama Yamba. Pour la minute Myriam nga na condamner Myriam te. Vous connaissez? Non condamner Mutute. Na Myriam. Na la fille n'a condamné pour ne parce que ça ma famille pourquoi elle est exposée à la télévision. On est là condamner la fille. Là puis là ndeko propre ya moi soit en Afrique du Sud. Comment moi ça na yebi tu vois comment la chronique ça na communauté. Bon, selon va dire naé abia ndeko, il y a la fille. Elle est venue se présenter à cette émission na yé. Mais la minute sur na za te pour na ko kota na kati na expliquer c'était ceci c'est là ou non. Na caché la vérité sur audio de yebi. Mais trop condamné mobalité. Voilà. Biso so ba luba, pas na biso ba luba. To balarata, mais balarata 10 femmes. C'est tout à fait normal. Donc il y a quoi deuxième femme alors. En tant que toi na yebité. Na yebi na état civil à mobile wana te. Azala marié moi je sais pas. Pour na yebi na ngayete. Mais erreur la fille a sali parce que ce qui la fille a gagné c'est la condamné mais amane moi si. Mibali musuka ko zazane marié mais tant qu'on y a pas moi à lingio moi si alors c'est que na marié mibali musuka bomba et comment on appelle elle c'est même Myriam avec mbala na za marié mais nga a publié photo té photo té Myriam mais on top sur poster kia na page pesa la ki donc Myriam avec wana mobali na ye moko o ya balié voilà ceux qui taquiner il fallait pas taquiner mobali en privé Myriam ane moi si tout me papier pas avec les gars nous ça fait moi si à moi si pour belle la tourner na bango té koto na tete ya niveau libala c'est que Monique oh koto kuna ceux qui sont vraiment mariés na bi ceux que maramusu ozo simba koto kuna té ngezwa boy donc to condamner mobalité to condamner pe Myriam té parce qu'on a mis to relation les andeni entre eux na Myriam oh yo lukangati dans ce to zanane bozana benge nanu ka ma benge ka o kanda o yambanga et na benge dans ce que na émission té mais on to soigner na tongo lelo ngana benge pana nga parce que bande ayambi po za pana yo mais soka ata za connecté té no benge na peine na crédit et ça va cher peut-être pas ni yo aussi ça tembe aboma tembe il pas en ligne voilà je mets mes libres au numéro na bombe photo au numéro na papa Zoa allô mami bonne santé bien yo nzela na biboye njinga mase bwa malu etu au makelela njibu bikila na sinalo kaka na kati c'est bon maki ojimu bikila ujulu mwabuji na kati wana batu na kati na kati wana batu c'est bon na bengo ya moko olobini la kona okite wala le bini maluba mobikila lobini wala mama na biso te expliquer kate ndaya lobini la chiluba mama na biso wana malu etu malu eza ba problème to mama na biso mo petit nanga to pas comme ça beaucoup na chiluba OK vous comprenez que vous en relation tout ça na problème ako yamba minga na ndeni mami siko so kina kana nanga est-ce que nga yambanga
Donc, ils ont déjà la chinois qui vous a nous calmer. Donc, c'est la famille. C'est la famille. Na trahira kabatute. Et puis na trikaka mutute. C'est pas en façon. Banda lelo. Somme de si que tendresse à fingi bon dima. Oui. De sorte à si ça que le bateau que tendresse à fille. Bon, on sera oui. Eh, nous sommes bien contents. Que maman a oui. Ceux qui va ébissio tendresse à tongi. Non. Aïbi, non. À triquer, non. On est un solo. Ceux qui n'a bundi, ceux qui n'a bundi, ceux qui tendresse à bundi, comment on a été? Ndima. Ceux qui tendresse à fingi, comment on a été? Wana ba mboga nanga. Oh motema mabebo te. Wana ngate. Na pe banksi un problème na loba mto face. Pour na yo boma so sur ça na lobelo boma. Parler de tricage, je triquais à Lendele. Ah, Lendele c'est mon frère. Na benga yesus. Ton frère. Na benga e. So za ba crédit na belé tunda ko benga, ba preuve to za nango. Très chers téléspectateurs, ba bi émission gros de la presse, gros mondial, gros international, la giga la femme du patron. Dans la moko référence à lunettes quoi. Donc là nga vérité. Azo le numéro ya Alain. Alain c'est mon frère. Na penga na pesa ba mbote. Na Karine mon kondi la baronne. Na pesa mbote. Na ba maman autorité ba maman ba na membre ba tout na j'ai mis malibele. J'ai mis malibele la fille à lunettes. Autrement dit maître Gims. Et ça t'es tout ce qu'il y a sauté hein. Tika kaka tika no kaka ya manete so ya mbinga te problème te so ko occupé sko lo bani nini yango ipe comme na bani na son sai alende yo penza nga sango nga na triqué yo obanya sont pas géniment que ça so ya mbinga na bani bon géniment te ayamba ka te na ayambi na bino kotanga ndemi oh baka ayamba te attention ayambi mais kokota komba géniment kaka ayambi kaka baka ayambi ayambi te to tika to continuer mission bat ba otala biso un seul occupé non ko so makambo koko c'est un makambo te parce que ça internet tu dis que koko c'est un makambo maintenant lo baka donc c'est un makambo na internet ba to ma na ko so makambo pale c'est là asime yango heureusement que ils ont une mission alendele boni ndeko nanga ngana ebengi yo yambinga te poko ndo aussi jema ibeleke ngana o triquer yo c'est bon en pleine émission donc so likapo na sali vo sango zo kende te ko sela ngama comme en pleine émission na bengi ya yambinga te yambanga te alendela ko yambanga te pourquoi c'est que ici bah tu ngana to banga non c'est pas moi. Mais pourquoi tu m'as posé cette question? Mais parce que les tricage je triquais viens au triquer. Chez toi il est ton vieux mais chez moi ça master nanga. Se triquer. Na kati na voix comme dans le débat na biso. Voilà. Les tricage je triquais. Tala au place on bien. Zéro moi est-ce que bien moi bien maman. Allez, c'était bien. Ah tu es na mune tout le monde. Ngote ngote ze lo msusu bunga atinenge tolo mo toi aussi ze otanda benga otindi petit otindi pale allez otindeni et bon on est tout monde les années oyo ezali desu bon na bloc bon na allez mon frère non allez juste ça maman là c'est nga comme na sida bonsoir na bonsoir maman ezalo ndabonga zobela abela bisinga azo traitement. La fille là quand elle est venue et tant que mukolo ba propos tout ma sœur okoye ba vérité sur yellow voilà et tant que ba photo OK c'est bon et problème té na biyo motango yambaki la fille et tant que mukolo o comprenez qui té Myriam de expliquer tu vas comprendre parce que toi me bela au sol là notre déjà notre tout est-ce que vous comprendre que vous avez un problème comme ça non bah chinois va comprendre bon la fille ex go bébé pas alimenter ex rien là le maman ya le baki ex go mbotet abi jema ibele j'étais sali go bébé non ndeli pour ça na mwana l'émission bon ngadi binga eza moi passe nga no ba invité sérieux nga vraiment eza moi passe na ngolo budu na keta nzi ko ba musicien na ko ka ngote na sina ko mubange 68 eza jeté eza mukiti to collier na vanda ki na ndaku comme tu peux na ibina ba konikezi kaka ba ye ba yambanga de sa mission quand ya sara ba émission nde ba konikezi ba yaki la fille aussi azaki wana nga na ibina nga nzamba yo kamba na botama
nayebi ye te namonaki kaka jour on a kosala émission oyo ayaki kosalanga émission nde alobi mère ngai mambo esalinga pasi nayi naloba na télévision makambo nini ngai esalinga pasi mpo alende azobaki ye aza na poison mais oyo aza na poison te andi koexplike mambo explike na télévision bonga moi nanga ya mabe eza te ya kofinga ezalaki te soki bafingaki bibembe nayebi te soki kofinga yaki na kati nayebi te bapropriété nini nde yo tienga microbe eza koengage nga eza koengage yo te la fille alobi oyo akoki koloba tutututututu wana mpo nga nayebi alende aza na ngai na be chaîne ale nouvelle tendance chaîne ne moko boye azaka nango nga naleka na émission pa Alain na démarra mutu ozolanda nga na démarra mutu après jour moi émission continue après lobby non alendele ayambi pe mutu nga na démarraki a démarrer nga na tomba téléphone te pona be ndeko nga mabe na comprendre nga ezango YouTube internet ki na nango bongo omoni nga kene nango na bazarière pensée te surtout la fille ayaki pe na mbeki nga lobby na ye c'est moi que ezaki ye akwa pe ça droit de réponse ndenge na eza problème te tant que monsieur continue à 3 heures tout aller akomela nga te banda yamba mutafinga nga ozolandanga non je pose à se présenter qui liboso nako tangelo po mona pe à se présenter pas nanga se kingani parce que nga la raison numéro de kasi vote pas na preuve kaka nga na ba preuve ndiko sola na nga bi yo seli boy pa nga tem andu expliquer te la fille wana zo kosa boy mais un jour de nga ko ba vérité yo zande ko nga o ebite bano lelo te banda kala banda kutu po alende de bébé alende ba ina ne ba 2 ans nga alende le ba 6 ans 7 ans ya lelo te alende le wana ya lelo te to ba conseil 10 aza pesa ça yebi ya wata so ko sel comme so ko sa mais ko za ba à cause de la réserve alende yebi nga la fille na yebi yete na mona ki ka jour wana nda tono so nga na alende papa esili nde alende bitin la fille a kosi change sola na ye avec dibinga fona sa droit de réponse ko c'est nga ba telinga poison binga ba telinga poison déjà ba so bunta benga mona embeza te po bazo dans so un tout traitement est mona ozo traitement izo déranger nga mingi mais c'est dans un traitement tout na lali na la pe mingi après mention amone benga ya mbite comme tout ça te ce qui na la muki na rappelle effectivement yo zalaka bongo est-ce qu'on a triqué dans ndenge nini na utiliser batande comme que bazolinga ba kangisa sosko na kata liste kangisa na pe yo pe na kati o sa net ni batia msina liste que yo pe na kati ba kangisa sani d'accord ça mpona tant on dit que les propos tenus ils ont engagé invité mais moi je t'apprends que non tant on a que dans l'état na motuni il pas à impliqué malgré baba peine de rendre mon côté na chroniquer ce journal ba kanganga temba kanganga te ba kanganga nde mutu oye ko baba makambu na ye po nga na vandu après tout ce qui botel émission na gérer ça mutu botel ba ne on a que émission a gérer qui donc ngana ko samba na vidéo tant de tomber le boko déjà je gire c'est que almambolo ba ils ont avec conscience et âme ils ont engagé yebi moko ce qu'on a dit selon yo est-ce que ba melisa mutu loko na makasi eza la whisky eza la diamba ba pesa mutu na makasi bon ndenga na yebeli ce que mutu amelaka bangi te ce que mutu amelaka bangi te ninga zabu ponga mela na bangi mais oui oyebi yango te non le bandeke oye omona nga te koye oyebi quand même po monde ati baza na mela bangi okosi yo tata bia omela te bangi omela kuna ba osabi ba omela kay wona dans le quartier bonga dayo so pona longwa pa nanga na kende wana ni neza omela te opesa impression na internet que omela te surtout na mela misu na yo mais oui voilà pour l'indima c'est aussi si yo na biso yo na no mona te place na filmer voilà mais oyoka quand même koyoka so tangu na nazaka na ko filmer te ni azaboye na tiaka loko zolo TV tout sur le niveau wana na tiaka loko zolo te so mu tapesa na zolo na ko tiate voilà pour na tiaka ngoti no tiate ata bi wana ni no tiate pe no beba no makaza so mu te baby yo quoi voilà so bana c'est loko wana c'est sa volonté na nga moko
Même quand la fille, elle disait dans le micro que non, bah diamba, bah bangi, bah whisky, en soi, à la fille à cause si on se le met là, pour yomo déjà salara na yo. Voilà pour mes fans. Et puis Dédé, allez les te sonner le lobby. Et non le no tonga, binanga ndekonanga. Ezala batu oyo ba chroniquer pe ba za témoin pour des dossiers na funi na parquet. Ba témoigner la fille abandonne me la banque depuis na ba whisky. C'est normal. Pour nga on a melaté, non mais là on est peut surmonter là on peut na ko rappeler le ba devant caméra. Il faut na là pour aider le fait betangai. Donc eza makamwana tinga ba mamuna bangwana nga azala témoin te. Yo sala ka musala. Nga sel musala nga. Voilà. Do ba tenir nga rigueur s'il vous plaît. Voilà donc merci beaucoup pour comprendre des sujets on a ce que to koti to sola makam oya notre comédienne oyo aza malade Joyce lelo yo kaka baninga basala kani musala ya zoki photo atindela ki camarade naye oyo azali mwana ya notre grand frère Atika Biso Dadi Dikambala ya zoki photo atindela ki dati quoi donc comme nini et comme na ba réseaux sociaux alors batum sous ba bio sida nous bio poison mais côté la maladie yango yemo ka le deuxième maladie bon spirituel bazo comprendre yango te tant donné que yo pour ça la théâtre na mon na bino ko sepela kana mabe ya bato to mona ki mamba ya gabi ya photo to moli makambe belebele parce que comme tina mutazo bela ba ko ete azana sida okoba li par rapport makambo tout d'abord nako pour répondre te ya pas ces âmes non. Maintenant, répondre qu'on a pas sagé c'est belé. Et on va tout boire. Tout c'est pour la passe à baninga te. Et surtout malade de baninga. Parce que mbili était la nanzete presque tout. Lelo yo choli moninga. Obite lobi ba bombeli yo nini. Nzambe ka ande mokonzi puis champion. Koyoka ke tambole atindeki na mutubo. Izaka passe. Mamba ba famille wana na ngalo bango te. Oh. Mais bonne guérison na ya Joyce, ya nzenze yo yebi na ngako mingi. Makambo bandi na lingolo bango te parce que pesa nga kanda. Nga na yo taloka tim kolo bika. Mais na musika na olandela ka nyonso pour éviter certaines choses. Na ba éviter ka ba problème. Oso kebel kamo le bina simabi tendresse mtazala kia. Nga na bomaka. Nga so c'est l'autre au senga mabe nga na sama l'église au betinga baté na gauche et na droite soko tubenga mbeli na bombeka na mbeli ah bon on église on mona sala mtema nanga nga za bongo vraiment donc ya Joyce marmo na zo mona on ka nezo kana zo consolater mais oloko na senga ya Joyce garder silence nzambe a combattre pour na ko sala takuto so sala ta be émission so émission te luka na santé ne zonga bien par là au luka moko na moko o bandongo gérer makambo wana et puis pour nanga na ko condamner mama bongo ko exposition sur la télévision te pourquoi yo sentiment c'est autour de la question biloka bongo oh mais ngana tout na ba comédienne na makambo sala ya Sony ole bo soutenir ndeko na bino bozu bo étaler le lobe comme sujet ba toi lobela on fona lobela ngo même Joyce to chroniqueuse uta pibia ngo za la bouche du net ce qu'on a évité sur la page ya nani la bouche du net mais na Natalia kilobi direct il y a Patrick Ngambe Joyce yemo la ba voice azolo ba kapes atindela kango dati donc c'est ça ou alors non il ça passe donc on ba ka yango voilà ce que ba benga ne suis pas mais en vendre ko ba ngala on se katé expliquer ba benga niyo on se souvi obuna ba guerre mère fait ce que loka mabe ya liboso bo bundi ba guerre ba bengani yo to bo bundi ba guerre na fivette lo bebe na fivette ba bengani yo su eza suni ça nani o swani na fivette ba émission na yebi ete a fanatique nanga o wanga ni fivette na chaîne a chroniqueuse mais comédienne na chaîne ah chaîne na sala. Oh, je suis désolé. Comment on va dire comment va basi désolé. Oh, comment tenguana fivette. Ce qui azaki a connu que la chaîne j'ai même na Victoria. Moi j'ai même na Victoria.
Babi, oh, Hermine Daya. Bon, on a Kanzel TV. J'ai profité à l'occasion pour saluer Kanzel, Babi Gisèle Ndemakango 001. Donc moi je me dis non parce que oh temps na chaîne à zaté pour ma chaîne tout na yebi ba konina ba konina yebi mais na plateau na ngana ote ko sala ni mission ndima ka yo expliquer ka ndeni ba guerre bande ki sko lelo ba ki point nani moi ma yo ki soni nzela na yebi ndeto neti na yebi été c'est raza fanatique na donc ce qui a zo sala ba mission pense ça c'est la publicité na yebi été oh ezo ba obligatoire to yeba ki mais sikondo yebi été na yebi été Nabi BBC automatique. Na yebi nani comment nani maman camarade nanga soise. Soise de guerre. Bon maman camarade na maman zali ki nanga o. Soise de guerre. Mamulu ba j'étais solier. Soise de guerre. Dozo ba ka bateau yo na mimto ba komela ngama na ndenga mabena five. Soise camarade na leto banda Pointe Noire. Oui. So ba ba parce que ba yeba ndo le mettre so bokanga te point. Nga bongo. Soise de guerre. BBC automatique et danseuse ou apesa makam. Yepe master na. Ti o ngaza ya BBC o. Ngam kolo. Bunu buko. Na doi na ba zakana BBC. Jemima ko era jemima. Ah, comme ezuki manga bibo. Na poto ya BBC na poto ti. Te ya za BBC kuna poto. Jemima. Jemima. C'est un Lucas, non, c'est la temps. Janine. Janine. Yebi, yebi. Yo maman. Yo maman la ngabwela. Linette bobo ma bébé donc. Janine. Janine au sango te. Janine kara o moko wana. Mais ngai benga Janine ba na BBC ya. Wa ba yanga. Likambo la motote. Ou olono. Voilà donc lelo vraiment ba kam tout ba na ba ndenge bokuku na ndenge ya senga na tombola ngo lelo ko zapeme na Karim Mukonzi ba tobe ba tata ko ba nga question na répondre ngo te moni manete mo boso makambo ba benga nga pa me rêver kasi mo ko bolo ba moni o banga do be na la coulisse te non ngala ko finga me rêver te de na be me ba kan saka ba tu na njili na parke na zo banga nga so bongo je me suis le couteau, je me suis le misanga. Oh, je me le couteau, moi je me suis sabolonan. Tu connais pas l'émission de Kamwa Bisso. Si à Bongi na le couteau. Tu connais l'émission. Le gros bébé de la Jemima. Combien d'années? Naïbi communauté papa Bokilo papa Semeki. Keba nae. Moi c'est le couteau ba ko ibota awando ibota mbongo na poche. Parce que tu boye binga ke ko bébé de la poche na ka. Ko sera likamwa mona zawa ndaya. Maman na lobi yango. Ko tendela makambo te. O ko tena mamonde. O moyibi. Yo mo lebi na coulisse. O moyibi. Na biboy. À part prison na kota. Na boye na kota boye. Tendresse finga mère vena kumwa pap. Ngana bi na ko finga bango te. Nabi na ko finga bango. Mère ebi ke simba te. O lobi na ngabo ko se dit la vérité. Non, c'est pas une vérité quand même. Mais pas tenga makambo. Bon, toute photo to zonga li solo. J'ai sali kuma papa motona zombé. Mère rêvé ma maman chérie. Oh maman na apa papa ba botinga. Ba parents na nga bango. Pour bango chaîne tebele ba ibon pour la chaîne. Mais nga bango chaîne ku tuté. Nandi ba muluba so ka na chaîne atakuti bata benga ni batika ati mo katika. Oh muluba o leki nanga. Na benge pe pour bolinga te. Benga ite na. Na monique non. Chaîne où on a 5000 et quelques abonnés. C'est comme ils sont déjà monétisés. Au lieu de mbongo oyo kumu zela bisao mbongo batu o kuma o futanga. Et c'est belé ba combien? Et c'est bien on peut salaire na ko c'est belé. Ba 300 ba 400. Na zo ka mbongo e belé kumu ebi mère za yebi. Bande comme soufa ça ba chômeur. Il faut ba pe na ba chaîne té. Baya na baya bazorata na mutema mabete nde na sengi na papa na mama est-ce que na koyiko kende na ke na mono ya botemi na makolo na bino na kolipe na balipe zemi na boti na nini mwana nga na boti uolonu na bokole peme na papa na ye mama bi ezeli kanisa malamu mais mwana mobali na mona e ba monaka mobali mais où est l'outil? Yoka mwana yemo su mobile. Yoka mobile ndeni. Internet ça na moi ça mobile. Et boye makambo le bozwa. Que na pesa exemple, exemple na pesa. Exemple oyo nga tendresse na zo pesa. C'est juste pour na hôtel ça bande ko non.
mère rêvé za chaîne nanga ba bengani ngate ezake chaîne nanga ou Olono TV nanda kozela chaîne nanga comment monétiser donc chaîne comment d'ailleurs monétiser 3 mois ngo non 2 mois ngo yo na moi était faki na tia esprit na bord nanga voilà bande ko mbongo na zwaka wana bande ko musuba ba sala ba chaîne bazala ba chaîne te ba kota wana ba ko zape mbongo wana malgré ba za boulot mo na ngate po nga na bosaka makasi moi là on a testi bande ko boki bien na mère vient na longwe parce que chaîne nanga ils ont déjà monétisé faut na tia esprit sous makasi na chaîne nanga ils a bande ko chroniquer sur za ba chaîne te ya bango moko donc bambo ba futanga vumbi bande ko ba kota pe ba sala nini ba futa bango est-ce que na sali mabe au sali bien voilà donc pour comprendre le pourquoi rien à dire nande bolo ba ki ba bengani tendresse na ba effort toi sala kana mère rêvé à côté ba guerre tout ça mais tout ka na déception pour comprendre que non alongwe ba bengani était mais alongwe pour à continuer nanda kune pour un peu espèce à la non sika mokole que na sala moi ba vertige le lobo ko za permet na Karine mokone ouais ni susu mais les sous ni le oza na ngoto moni o foto libele siko meni nyango lingoloba même kolo bébé a sika pa botami ni susu ni susu Gisèle Kanzel TV kaya yo ezaka makambo charge Gisèle Kanzel TV bon mesana vraiment la chaîne wana izuya na mpepa sika babi ngana ndoki babi 001 Gisèle Kanzel quand tu j'ai une macha momeno chaîne eye badoka ndiko s'abonner kuna baya et ça ka bien o alinganga na kufa pia kate o alinga teke na kumandu bas nanga tuna biyango yango tendresse makambalo bakazo kango wapi et puis à la télé wana côté anglais nga bi boss place côté na comprendre boss zeko ba comprendre tanga 3 komona puna bakumba boss tanga 3 komba lokuta baksa 2 ya lokuta moko vrai na balingo pour tu sais pas combat ya boss solo na kati tanga nga 3 kombo tu sais comba boss na ka kombo te yete Mukenzi te komba boss obwaka kasko non tanga kaste easy te Mukenzi te kumaluta ye wana boss kumaluta mbote bele siko zali boss kumaluta malgré na oli mbongo na ote 001 boss na kata bilamba pomba la sima na kata bilamba to auto linganga boss abonné a boss kumaluta na émission bala sima ba tout na boss ku te boss ba tazala moi sine ba fanatique to chaîne na biso Victoria na ba ka juste vérité au moni na l'école tozo éducation à la vie te même professeur ba impolité na deuxième CO il faut payer les chats par son nom. Voilà, merci beaucoup. Comme Nasuka, question Suka par rapport le loco d'après la Karine Mokonzi, babenga kayo, babenga abiso ba ba combat traiter abiso. On s'en fout, qu'on s'en mutuna te. Na ko sima comme na loba. On s'en fout comme nga. Bobenga moi msala Karine, j'assume et j'accepte. Moi oui. Oui. Siko yo. Ba oyo bozo finga Karine. Bobo isa Karine na loyenge. Bino boza banane. Quand toi tu passes à la télé pour insulter Karine, pour na ma bémro ya Karine na lokuta, mais c'est toi qui es mbolo, c'est toi qui est ce qui est nini, n'importe comment complexé. Basi la vitamine, basi bazanga vitamine. Bota la basi akalo. Non ibali akalo, mi contre on va basi akala. Ibali akala, sans té. De ce fait moi ça qu'il faut comme tu m'as passé. Au moins ça vitamine, il faut que souci hein. Moi ça kalamba la kala. Oza so logo té héros. Quand mon compte la baronne en bête bango na tout. Après ça on doit devoir à domicile. Il y a confinement, balali et puis quand dans laquelle mutu nyoso. De là ils ont na kabuzwa. Oyo tout aseki matanga ya Karine. Ndebo zana bolakela mi mabe karte bolo kufela ba cher ni balbara boko kufa na lakeli bino boko kufa te boko kufela nazolo bako na kombo Hermine Ndaya na lakeli bino na nganga nga sika Hermine Ndaya na lakeli bino auto seki matanga ba Karine boko kufela ba tuna bino merci. Voilà, merci beaucoup. C'est trop fort. C'est trop fort le robeti wana na été sur inspiration bezolo nini ngai na kokablo ngana lakeli na fragile ngana lakela rabatu pezo rabatu nzambe
kala te moi kufa ya luka muta ko kufa te ba ko kufela ba o ba saki Karine bango tula ngoli mutu te o mutu na kwenda bike ngala finga Karine ye wana pa ba ko kufela voilà eza bongo siko bon na bi yo répondre ngate oku na mutu yo kufeli mwana na mutu kufeli ndeko soki batie pasi pasi ne ndaya landanga yo répondre nga na mutu akufeli mwana na mutu akufeli ndeko pasi ne eleki so baseka ya mwana merci donc yo Gloria kizengi nyama imbécile ngulu libata ya yondo kufela mwana to seconde so nous bozaka bino nyonso ko c'est la vérité kasi na atonga bino baba singa okay na sala yango bino landa na sima baba bisanza Karine so na yo mto kufela mwana to seki o ke passe na yo kati moi lelo ndeto sekela yo yokana oyo sale to oyo coacher batuti ta to bosa to seka mais est normal moi na braza ba la bembende no kana braza te ngana fanda kuna trop ba mama ba leki na ata to bongo te ba lela ba mela masanga so ko filmer ndo est normal essentiel ba lela ya ba star devoir à domicile longo la ontonde. Voilà, merci beaucoup de commune Asuka tendresse Dibinga. Donc s'il faut un dernier mot na matin au Rosala. Ils ont un Gombe confinement. Ngai naza e endroit. Ozala voilà. 27 tout va soutenir Kayo. Merci mes condoléances encore une fois de plus à toi Karine Mokondi et à toute la famille. Mokondi et ba charge ba combattante ba chinois ba chinoise ba na membre en tout cas tous ma loboko na loboko monguna akotate. Merci aussi à toi Babi Hermine da Bambote Beleskoza fa l'artiste noir na Floka Bekabe ya Wani na Neftende autrement dit Mamatala Deborah Michika et à toute ma famille Dibinga Nyonso na avalo pin tout d'Europe papa na jingle pin na grosse pin et puis na yemoro Gisèle Konzel Babi Gisèle Konzel 001D Makambo ce que moi une émission me bien suyo supportenga non senga pardon et tu vas finir comment nzoto esangani excuse esangani non ngane ba finga ngapo sa moto bonga la ko munene bi finga nde esanga munene so nakona bando kumisanga ka bango nyonso bo mo akande na okonda voilà pesa numéro et puis nga ba bosa kambo ya ujana yaki awa pa nanga poasenga pardon et pas banal ako senga pardon papa Karine na chaîne ou alors na ko senga pardon pa Karine mais comme ba chino bo boy na bino ujana ba chino ba boy na bango ba bi a deux fois ou alors nous likambo na motote. Pesa numéro na. Mon numéro c'est plus 240. Papa les quand tu es beau gars, même si on te voit à la télé, tu es beau. Oui. Plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Ou alors nous ce ko bengo fingran nako fingo mabe. Pomo munoko nango, omo munoko nanga. Eza kat na sima kuna tele sokote. Ezaka na munoko kwa. Na linga te na che. Tika kana vana nanga ko. Bono ngo edikenga. Linga bloko wana te, eza bêtise, eza impoli. Impoli ngwa kudai na ke tika ngabuzoba. Voilà donc na linga ependeza boye, abima bongo sko bile bo comprendre que non, na zongi sie que non na plateau nanga ba bloko langa lo bango te, ezaka un peu impoli ba to comme je me mange abi bon. Malé bo comprendre que a kotika lo ba bloko wana ka ngana do aider. Voilà. Oh, tu es le bami awa, donc les propos tenus, ça langage que mon invité a donc qui était Tendresse Dibinga la sirène. Donc je dis merci beaucoup. Surtout encore une fois, je continue encore de présenter mes sincères condoléances à toute la famille Mokondi, Karine Mokondi, Yagi Mokondi, Armand Mokondi, donc Tokozala par rapport à VE, Tokozala pour ça vraiment bientôt compacté. Je dis merci beaucoup à Guy Soloy qui est derrière cette caméra. Merci à la seule Isina Montage, merci beaucoup hein, donc à Guy Soloy dans ma caméra de na bandela ngomba mbale, merci na la seule Isina Montage et merci à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas Moukou, le boss est très charismatique. Willy m'a mis le coffre fort, bah partenaire à Ngatou, Ado 5 à mètre 5, il y a 1 mètre 95, il y a Pembe.
Ado Senga, Papouche Mondial. Et aussi merci beaucoup à FM depuis Paris. Vous avez belé bolingagement ibélé. Rappelez-le-moi à mine, le-moi à force. On est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Merci d'assistance. Il y a Hermine Ndaya. Donc, c'est un grand plaisir. Alors, on se retrouve prochainement. Bye bye. Bisous. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de loi sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmé, Nana Robo ya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.